Congo, info. Tout le monde est d'accord. La biso to mila bazodo do tina ba mission Hollanda biso to mila zodo do tina ba mila zodo tika kotangela makombo ngaza kombo ya bilimero nani ya mila bazodo do fazer ngala kotanga bakombo te yo yebi tika ba mila bazodo na ba mission ba ke mila bazodo RD Congo info au États-Unis na Washington sali wana Michael Jackson atondi sango te mais prise ayo atondi sango biso to wela makambo wana te wana basali mo amike biso to beta ndio yo yebi ba news ba point ni ba pimela biso Stade des Martyrs to za mposa pa biso Stade des Martyrs to beta ndule wana soki Stade des Martyrs ebukani te lo ba fazer ngate lelo na ngate ke o bakatanga loboko nga bakisala nga boite Hollanda so yo chani ngala o chelo ko te ngala bika na sig na president nga RD Congo info kinam oyo fali ba otsobeta na buba lelo balingi bakomisa hymne national balingi bakomisa hymne national ya Côte d'Ivoire ba wela ngo bango na Sénégal zasko makambo ba wela wapi ba wela banzemu na bango wapi banani ba wela banzemu ngala tanga ka bango te ngai banzemu na ba wela ngo wapi RD Congo info Église nyonso Congo Fiston Mabile ingénieur ayebi ezo beta kinam ya osagana te ba chama mabunza ma arira pere tu bana yo mona ba je yo mona ba je anela na loko wana grand poste César ngablo abwe grand poste dani boko mongo bablo fazer obeta bana église esa neni vela Fiston Mabile ingénieur mayele belé akende église tout pas nezo beta Adira pere tu pa na bisi $50 ne tu pa na on est parti achema bonza siko yo bino boya bakamba bongo Clébo Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est appelée à Congolais, pays à Congo. Batebele va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin de sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu sais mais vous avez la promotion, vous savez quoi tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là bas va bien non, donc zongue là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez ébéliter pour Benga, pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça, les gens à la carte. Bah papa, tout quand si binopé, tout télébino, bah chaîne, il y a sport na carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout quand si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, vous ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso est au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Achetez Sepela TV. RD Congo info. Bienvenue sur la RD Congo Info.net et tout le monde est d'accord avec votre humble serviteur Grady Mouya, Ibenge de la presse congolaise. Balobi autrement dit le fils à papa. Grady Mouya yeyo. Na sepelaka trop tard na télémaka liboso ya ba caméra na ngai
liboso ya micro ya RD Congo info pona ko pesa bino message ba ebolingaka ngai ba ebosepelaka na RD Congo ba abonner na biso parce que à chaque fois bozilaka actualité ozo utana Kinshasa à chaque fois bozilaka ba news ozo utana Kinshasa alors biso pe to kangaka miso te miso na biso zaka toujours ya kofunga mapona kolanda côté nini masolo ezali poto ya kolakisa bino ndenge nini masolo ezoleka na mboka Congo na boso te na pesi mbote na ba mama nyonso ya monde entier oyo babota biso lelo so toza boza grâce ya ba mama na pesi bino ba mbote yango po mona ke non biso bakela biso na poussière mais bango bakela bango na mukuwa donc biso na ba mama toza ndenge moko te yango na pesi mbote na ba mama nyonso ya monde entier na bosa te mama na ngai te kadiozola matames Ophélie na pesi ba mbote autrement dit Angèle na pesi vraiment ba mbote belé ba mama tout na pesi bino ba mbote alors lelo naza surpris ota mona nzela na kutina mutu moko boye mutu wana krakisenga mutu mais ngana ninga krake mutu nga moko tina ngato krake mutu ensemble na ba Dolnet Kachuva na vina nga matu idolo to krake biso nyonso ba mitu nzela mona ba Glody Kumanzamba Norvège ba mame Melinzemba na Londres to krake biso nyonso nzela moko Rensmu ya sosa d'accord na nga ifungoli langa na caméra to beta mo lisolo ka ndiza na mutu nga na yeko découvrir lelo Jei Boni Fazer bonjour bien olongoli kombo Jei okomi Fazer lelo tote manonu bazo bien parce que nga na ebi mo kala na ebi na kombo Jei mais lelo na comprendre te na moni Fazer yango intéressé ngai to beta na lisolo lali la mukika bumba mo Fazer wa po makambo praise fali po paso sala na Congo ezokamwisa na bato makambo zo sala na Congo ezokamwisa na bato les sel congolais zaka na matanga mwana nzambe aboya ba filmer afana na kwa pito zanga kurana mai na Congo meto zanga dicap la merveille te yo yebi Jei Fazer afali tikana bingo ka Fazer afali o ezaka kokumisa fali oza attaché de presse ya fali oza porte-parole ya fali tozana ngaza porte-parole te ngaza Fazer Palestine ya fali ipupa dicap la merveille so Fazer côté ya fali musala nozani te nga musala ngezaka kokumisa bana poto boyebi musala na ngezaka kokumisa nde na yebwe nga na yeka ndiko kokumisa président nga fali ipupa président o mission o l'équipe mission nyonso ya monde to Congo ezala Congo ezala monde président nga za numéro 1 Fazer to betali solo bien bana poto bazolanda biso grand porte c'est ngadi masolo yango Fazer afali Fazer à l'équipe musicien ya monde to à l'équipe musicien ya Afrique to à l'équipe musicien ya République démocratique du Congo o eza Fazer ndoloba à l'équipe musicien banda Congo ezaka Congo prise à l'équipe bango ndepe Congo ekufaka na mamba musique prise à l'équipe bango ebike toza best na mamba musique na biso Congo ebiango yango yo tango zoloba kino à l'équipe musicien nyonso ya monde au moment où lelo so totali na mboka na biso musique na biso ezotambola mbilinga mbilingelo ba héritier Watanabe ezotambola mbilinga mais yo ye kaka na mboka Congo musique ezotambola mbilinga lobi kino fali ipupa aza super koleka ba musicien nyonso na monde siko suka zaki super est-ce que musique na biso lelo ngeta mbo mbilinga musique na bona azongisi musique na stable si fali pupa to ça de musique ezongi to beti tupa no ebike biso eloko na sepeli mingi po fe na ngai ici ça agent na Côte d'Ivoire kuna alobi ke na mitso ye bango na Sénégal ba okende susu te Côte d'Ivoire na Sénégal ezo yo kanate bango balingi kinam ekoma hymne national bana bango na Côte d'Ivoire kuna Sénégal ba beko artiste bubaza sénégalais ayemba wana bango pe koma wana na mitso yo dégeza déjà kuna bato ba okende boete bango pe ba okende boete na grâce na bino pe musique na bango pe babundela bango bongoti oh yeah kinam oyo fali ba otsobeta na buba lelo balingi bakomisa hymne national balingi bakomisa hymne national ya Côte d'Ivoire ba wela ngo bango na Sénégal jusqu'au makambo ba wela wapi ba wela banzemu na bango wapi banani ba wela banzemu ngala tanga bango te ngai banzemu na ba wela ngo wapi o mona ke pres azaka ye moko olanda musique ezaki tongo babani je bando beta biso tongo kiname respect musique ya Congo ezongi place ezalaki respect ya dega yo moko do muna orchestre moko te sana Congo ebike biso sali inane de moto beta concert na kin trop États-Unis trop baba Nigeria yo yebi kutu Afrique koma lokola sima yanda kuna biso États-Unis kutu koma déjà yo yebi wana kutu koma yo yebi da news ndezalaka sikoyo toyebi news ndenge zalaka bozo voyager trop zela avant notre côté na actualité musu to côté na makambo susu yepsa biso groupe eza na kin to groupe eza na voyage po bino toyeba rasu te fali toyeba rasu te o sutuka bo aye azongi o akendaki ya ni toyebi te so groupe eza na kin to eza na voyage groupe to voyager bozana na kin bo na kin muke yo ebika kin ya ebika kin to za mo muke mais
tokende na biso tosali une année 2 mois tobeta concert te na kini yango boyaki kolongola bana kini mwa souci ya kobetela bango concert sikoyo concert yango esimbi te nini tout ça tisiko ba image ezomonana te bozolobela yango te eza nini oyebaki babeta jour mona wa te babeta jour mona wa te on dirait ka kopa yango esimbaki te donc bazolakisa kaka podium babi ba image eza na YouTube baolakisa kaka partie ya podium fazer on dirait osiliki baolakisa kaka baolakisa yoka fazer nalobi ba image na YouTube eza mais on dirait baolakisa kaka côté ya podium mais côté ya ba invité baolakisa podium na piste mais côté pene ya ba invité kuno on dirait baolakisa te ndeko kopa esimbeta wana bango nde balobi nga venanga Pedro Lopez Motema Irene Lopez na Suisse $1000 c'est papier mouchoir bengi nga lobi petit nanga na Shark Club ezaki dégâts vena biso gouverneur à ville André Kimbuta ebe que les 5 mars yaka concert mo na Congo bongo wapi lisusu te les 5 mars ezaki concert pe ya watana be pa betaki concert tout le monde peut ba image fazer lelo so lobe oboya watanabe beti Béatrice watanabe azosa ba succès so yo tango zo compter kaka fali bongo watu zo tshela bisa oya Reims Mouya azalaki na Shark Club yemoka monaki play ya dega et salamate bavena nga honorable Zakari Babaso azaki ya Nati Lokola azaki Aziz Makukula azalaki biso kutu babiloko wana tolobela ngo te bino boyebi ke prise azali numéro 1 Afrique soki prise azobeta tout le monde bakokima babanga jour wana ke keba mais wata tchaki mutu keba biso na lobby les 5 wata tchaki mutu yokanga na bisa na kermesse mo ya vena biso Francis Kalombo na bisa to beta na bandal babiye sili na babiye ndule mususu bakomo yo te kongo na ndule na biso esalaka te yango nga na lobby tozonga na likambu ya les 5 yo lobby les 5 André Kimbuta gouverneur na peshi mbote ayebaki kaka concert eza moko ya Fally Ipupa au moment où ba bandrole pour bandrole avec mata il faut koleka na commune il faut koleka na ba bureau belé à l'état alors siko yo tango lo babongo ya wata tseke mataki boye André Kimbuta ayebaki yango te tala biso tomela bazododo te na ba mission Hollande biso tomela zododo te na ba mela zododo tika kotangela makombo nga za kombo ya numéro 1 nani amela zododo fazer ngala kotanga bakombo te yo yebi tika ba obamela bazododo na ba mission bakemela bazododo pour les 5 soki yebi que c'est qui bango bamela zododo au moment où bino mo bosali soni na concert en plein concert bobengani animateur na bino pona ni emona ni orchestre za ya bazododo ya bato bazododo so ina kosi bana poto ba Hollande ba mona image ndeni babengana ki kabuya na podium pona ni azaki déjà ya kolangwa na zododo azaki ya kolangwa na bangi yemo leader pa lobaki yango tika ba bangi tika ba journaliste oya ya ba site soki ya ba nini botika makambo lokuta presa bengana ina Kabuya bwaki concert kitoko Shark ningani Kabuya bwaki concert kitoko bazaki yebo yo zaki na concert yako sakana te so tali liboso na zalaki wana vrai faux Kabuya ko sa ba krina eti Kabuya salaki ba krine kitoko kuta ko ça okotela ka pona kifaze atoni biso kuna to futaka te presi yemu ebino na Congo na za danger bongo muto za na sima esa ofute siko pourquoi bazoki bloquer so ina ko Reims Mouya za d'accord nanga pour ani bazoki bloquer ayemba bakri ya Kabuya Kabuya bwaki concerne très kitoko bazaki na lobby bana poto ba Hollande biso bali ba yeba pourquoi bazoki bloquer abwaka bakri ya Kabuya yango nde question nanga te Kabuya bwaka kri na idée ma sauver Kabuya mutabwaka kyango te akalete Kabuya bwaka kitina suka après Kabuya bwaki bakri ne kitoko. Vous comprenez qu'il y a des fazer à Fally on demande qu'à défaite mais batball tali image ba d'accord nanga kino Kabuya azalaki chassé alors tokende j'ai naebi ki fazer à Fally to bingo pina bongo nasimo zo na ben sero mobutu o makambo c'est nyonso na Congo yeyo tozana ye lelo Fally Ipupa sali FF Fondation Fally Ipupa azo sunga batu idée on est où t'es où parce que tout le monde a rango vraiment t'es na ba musicien congolais alors yom tozalaka na Fally yom tozalaka na kata boîte yebisa biso idée wana ya ko sunga batu lelo e uti wapi moni presse aza mutema mongo ya mawa dernièrement na yebisa que presse akende ki senso yebi ki senso mobimba tala commune ki senso wana ki senso meza munene basala combien
banda 2001 bazalaka na mai te ntina 2016 mpe ayoki mwa mawa asali nini akotise bango mai na komi na kisenso mobe na miniti oyo nga moko nazalaki kuna na kisenso bamama na bapapa na bajeune nyonso baokende mpa bugumesa kisenso balongola komba komi na kisenso komba komi na fali olanda tozalaki kuna komini ya kisenso koma komi na fali poka acheli bango mai po acheli mai yebi ke mai eza vie mobimba yango wana deja ngo koopimela nga ta place ola mais mai ya tokomela te lo c'est la vie yongo ndo oyeba ngo nyonso baloba wana fazer fali commune elongwa anga nzambe nanga commune elongwa kombo ya commune ya Kisensu eko tuna vela nga ezo mabila gauche magique aza kuna commune ya Kisensu azolela bike na minute o bazokende pa bugumesa Kisensu elongwa kuma commune ya Kisensu komba kuma commune ya Fale puis tozaki pe esuki wana te et puis tokendaki na kanko kolokuna Holanda basoda ba nini oyebike oyebi news wana basoda ba blessé to ke ba kutu bakisi te to pesi mutu nyonso olingi nini boye olingi nini boye olingi nini boye mais est-ce que oyebike faire repasse la badona faire asala badona nga nazaka présent tozaka na honorable Zakari Bababashi ezalaka une certaine année date anniversaire na ye faire akendaka kopesa badon ya bakisi na kango kolo na basuda ou ba blessé de guerre apesa bango badon eza fali te mutabandango parce que faire asala ngo avant fali te wana ka yo mutu lobiango non ba image eza te wana ka yo mutu lobiango ba image eza tala nga zaki ba soda de guerre ba sepeli soda mwakata na lokolo ahobi na bicarbonate ezala te oh bicarbonate yo mona ba je tolongwe pe wana ba bengani ba mère na Brazza ba komola na stade à 24 bana poto na bito sebi stade à 24 batandili puta balali ba tourner stade mobimba présent le kana noa atali yango batu baza a banani Holanda boule se bani atali bana ba mama ba bébé ba botami moi tellement mutema wana a freiner bazaki na junior kasai mutana premier libide na sole kauka bazaki na kati prise apimi atali abengi tous les mamans boya bolobi nini ote papa toza posa ya garantie prise apesa mutu nyonso wana stade mobimba zwaka stade mobimba batu na bokangeli putola limbongo ya garantie bozwa mutu abongo fazer fali mutu alongola bato bazaki tout le monde bazana longola bango wana babenga wana neni na neni no alongola kala mingi te gouvernement na biso te fali mutu alongola bango na yebisa yo ngai se pona nga baoluka premier ministre bacha fali pour pas handicap la merveille premier ministre mboka po makambo zo sala ministre mota sala ngo babenga na bato na Brazza balobeloko moko te bafandi preza ya tinda ke mboka na biso ndeza boye toza pe na mbilinga kote wana o akokende o akotikala siko yo zo proposer bacha fali comme premier ministre premier ministre ya biso bacha fali akokamba mboko fali ipupa akokamba mboko biso tembe déjà si la kala sera ba belge tembe si la mutu na tembe paza tonga na biso tembe déjà si la kala yo yebi yango te bagangi otalaki na Quilbar $300 no ebeta mate na Congo Quilbar $300 bango pe babeti Brazza salle oyo ya munene balobi kuna mutabeta kuna kaka Koffi Olomide nda tondisa ngo bango pe batondisa na Brazza aussi maloba Sili maloba bana poto bomoni fazer sili maloba oh 1 contre 1000 sila maloba te mais yango na lobit abeti na Brazza héritier Watanabe abeti na Brazza abeti plein na saloka Koffi ye moko mutatondi sango zela siko nga pena biso moni biso na États-Unis Santa Mabila azakuna omoni États-Unis na Washington sale wana Michael Jackson atondi sango te mais prise ayo atondi sango biso to wena makambo wana te wana basali mo amike biso to beta ndio yo yebi ba news bapwani bapimela biso stade Martyr toza en posa pe biso stade de Martyr to beta ndule wana soki stade de Martyr ebukani te loba fazer ngate lelo ngate ke obakata nga loboko nga bakasala nga boite Holanda so yo chani nga na ochelo kote nga na bika na sig na président nga ba pe biso stade de Martyr bo Shark kutu boko ki on stade de Martyr ndebo Shark bocheki billet $5 VIP $50 mais VIP on dirait bat bazaki te bat badeka à place ko sarana te plein o ezaki na Shark na bina VIP parce que $5 munyo so na facilité okota plein zaki na Shark bi ke plein wana e ko kate ba mi écoute linge bukana taka basoda ba obengana batu susu boye batu plein a boucher banditi na 24 mata pour kana fali pour pesa la mate boucher bandi banda na 24 poku to yata na porte à Shark kaka okoma wana te batu misu ba oyo kaka bimisa kata ba fleto yo kaka avoir vie pour une année 2 mois non ba yo kata voir na te ba bimisa kata ba fleta na triomphal ba yo kata voir alors fazer a fali lelo tout le monde le 8 mars il a qui comme cadeau Ferrego là non yo kanga question nga le 8 mars il a qui comme cadeau Ferrego la pesa ba maman dans nzembo ya jugement déjà 8 ans yo kanzembo ya jugement biso to ka bakina mais
bakina yango pe mabe bazolo babi fallait akomi trop international fallait akomi trop kirap fallait akomi trop nini au moment où biso na kini ezosenga mpena barumba mpe ezala ozo comprendre barumba neti jugement so ofandi ozoka jugement okabana mposa kolela donc nzembo pene ezokota yo mais fallait biloko fallait akomi kaka kosote kobinabina sikwa te biso tokopresa lobaka deya tunaka bango boza wapi yango tokomi olakisa bango biso deya tokotikaka nzela wana yoka jésus christ azotikaka da nzela bango bosala nini bazoyaka na nsima biso on alobi jugement oyo kionde nga na biso nga yoka batupa na nga yokaka ba hymne national banana ketchup tolongola na ki fanatisme nayebi ke yo oza na ofazer afali mais sans blague jugement vraiment ezobeta yoki jugement ndenge nini te nga nayoki yango te non nayoki yango te mpe nayebi yango te nayebi ke fait rigole abimisi titre moi jugement te nayebi nango te solo kinamu nde moto eyebetama ntina baeglise kinamu sikoyo ozoyebisanga makambo église nini oyo ebeti kinamu église nyonso ya congo ezobeta bakinamu église nyonso ya congo fiston mabile ingénieur ayebi ezobeta kinamu ya osakana te baotyama mabonzama arerapere bana yo mona baje yo mona baje anela loko wana grand poste César linga blo aboye grand poste dani boko mongo bablo fazer obeta bana église esa neni vela fiston mabile ingénieur mayele belebele akende église tout pas nezobetama arerapere tout pas na bisi $50 ne tout pas na on est parti ache mabonza siko yo bino boya bakamba bongo. Merci beaucoup Fazer. Alors lelo tozo kende kaka na actualité musicale. Tozo na actualité mususu Frère Egola a eu trophée meilleur chanteur africain. Alors lelo Fazer a fali na côté na bino tant muninga a eu trophée le kumu mboka borolo banini na trophée wana. Oui binga pe na ko za trophée. Yani ya oloba te nga pe na ko za trophée bi. Trophée ya nini expliquer biso Fazer. Nga pende na bino ko za trophée abengi nga da na Luanda epa fe na nga shisa Schengen lumière à Luanda yo zoki ozonde na Luanda te abengi nga bisinga ke petit na nga fo voyager ko za trophée nga pe na ko za trophée ba krakala nga pezoya pona kanga ba fo porte parole nyonso c'est que soko zolo ba bongo do oboyi trophée ya Frère Egola mundeti na moni bango moni président bango nidi bokolanda nzela yango pe toko mona ti autant président za ba trophée na ebo ekomi o te o basali. Moi je pense que c'est pas la première fois. Moi je pense que c'est pas la première fois Frère Egola a trophée hein. C'est pas la première fois. A zoa ba trophée mais pour l'année 2017 yenda bandi maamba ba trophée. Pour cette année yenda a fungoli masolo ba trophée. E bakanga pe na ko za trophée na ngai. Kongwe koma nango bongoti. Nga pe na ko za trophée na ngai. Boni za ya cop c'est na lufu oye na ngotoni. Bango ba sesi na Brazza. Bango ba ça ici. Te nga yo mto tu na nga tse nani. Bango ba zi na Brazza. Il y a eu pour mériter sali œuvre à mériter. Ya on a tu yo tango zolo boya na trophée. O gende ko sali tango na lufu to. Nga pe na sa ba œuvre. Œuvre koloba. Oh yango yo pe na ko za trophée na ngai yango yo pe. Bon, poto kata na mukusi. O boy trophée ya Frère Egola. Na yebi na mambo na te na yebi yango te. Bon, on a informé que Frère Egola a eu trophée. Tenga na yebi. Nga na mo panzi sango na yebi pour la information na source. Non. Ah. Fazer. Ozara na Congo to na Congo te. O nga na Congo na tambola ka partout na zaboye. Frère Egola l'équipe même na émission dimanche et pas ma sœur que j'aime beaucoup. Bonne fête à toi, mamie Lela. Balobi une fille intelligente, maman intelligente. Fazer. Yo olobi bongo me Frère Egola oleka déjà orchestre na ezo leka pour na hotel ça vraiment qui a meilleur chanteur na trophée ya yo zo ba ke yebi trophée ante au monde yango te c'est ko vivre na Congo te Congo mobimbe yebi yango te to yebi te ke o trophée ni biso to yebi te trophée zaka pa mukolo nango El Malabia a mission à l'équipe mission fali mikolo azu ba trophée te hein Frère Enda azu hein biso moni wane koma ba jouer Marco 6 to tangi surtout na Congo to tangela ya souté bi moi la mboka to nango 70 ba jouer no sa Marco 6 Hollande et puis la pesi na Côte d'Ivoire nde pesi yango Côte d'Ivoire ko to koloba makambo wana te moni ngaza na tango na biso ba vela nga ba kuna Côte d'Ivoire ba loba yango nini yango Congo koma ka boy makambo wana kuna ezaka te oyo la mukaboy asalisi trophée ne oyo la mukaboy asalisi trophée ne oyo la mukaboy Côte d'Ivoire ko sakana te au monde Côte d'Ivoire loba onde bolo baloba be ba pinele ka wana Côte d'Ivoire ezala te ke o Côte d'Ivoire
mirema ya parler mais ba bengo yo dessiner de fali na Côte d'Ivoire so tali o le kabo mir nyonso ba dessiner fali ka ndezabo na ba mir en Côte d'Ivoire Fali aza congolais na biso alors rapport nini eza ki na Côte d'Ivoire ba dessiner na ba mir ba dessiner na ba port na Côte d'Ivoire ba kota fali numéro 1 na musique na bango kuna Côte d'Ivoire ba kota fali numéro 1 na musique na bango wana peso information Fali mo ngana zo yebisa yo ngana mpanzi tango tongo na yebisa yo ndimaka tango bango ba yebisa ko boya obondimaka siko ngata na yebisa ko mo boya. Merci beaucoup. Vous comprenez que tu as dit solo na Fazer il a fallu Fazer il a fallu yeyo Fazer a fallu tu betana il solo alors Fazer lelo ce totali en tout qui est déjà cochité une émission na biso ce totali héritier watanabe ba œuvre azo sala lelo aki braza a beti plein to moni ba image yé lobi na landa gare centrale Karine Mokonzi na pecho bambote to moni ba image moni petit no tangi na otako bete bambata na bandale na nduli na otako petit ouais petit mo uti otanga sei nani wana ngatangi petit bambata natangi petit bon tangi nani natangi héritier watanabe natangi Karine Mokonzi wiki tena uti obeta bambata bandale ni ngani yango na lobby natangi deux personnes natangi Karine Mokonzi natangi héritier watanabe yo beta nani bambata moni ngai na beta mwasi mo boy aza so inde na beta mwasi mo bazana aza mwasi ni yo beta ngala ko tanga ba communauté ta sekala beta na koza nini beta na koza ayo senga nga bière ngala fani ba vina nga mal à l'aise ayo senga nga bière boyebani na yebiete na kamwa wana so bana Karine Mokonzi tala Karine Rambanga grand César Karine Rambanga yo to bana Karine et le côté 1 contre 1000 yo Fazer yo ko Karine azelo côté ayo senga nga bière ngala yebie. Merci beaucoup Fazer abi abeta Karine Mokonzi no yamba Karine no ya dimanche na RTG to beta li solo puis no ya na Fazer ngako ke kuna te pas journaliste mo limité ngako ke kuna te yo journaliste international na international wa comment dis comme ba Congo nde ngwana o kaka osala omoni yo alekaka na RTGA eza world alekaka na Congo Star International si je me trompe pas eza pe world c'est que yo tango osala bu yo international o nyoso ko makabu o ngana za international o ngana za international lelo yo tiola tibui style ozongwa style o la tiozu ngana musulman ebi fude wata tena ibeta azawapi vie na yo fude wata lobi atindi yo na garage okimi garage pono yo sa ki faze ya na atindinga ya la taka boy na banzambala yo poko mulata boy na banzamba ya za musulman te c'est mambo loba atikela soki na islam balata ba nini za décorer boy te moninga ngala kota na ngoti boy ya ngala kota bakamada swek ba yebi na oke sambela bien ni nanga oyo bango mo ba yebi na kenda kaka boy omoni soki ba okokoloba te olanda batikela bato misusu muta lobaka kemba loko azabo muta olobaka bimisela ko minda lokola mindele azwa forme ya misu na ye achango na nini na Mercedes te Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission, mais aussi sa émission boité moi-même Milinzembo yebi. Kaba Nguchiku na les champions yebi, Rex Mbuluku casque bleu na Suisse au yebi. Aussi sa émission boité venangai Matu idole, aussi sa émission Oyo boité. Donald Kachuva, aussi sa émission yo boité. Fazer ya fali émission ici la randeni. Tout on a 5 personnes au bossa na bango musala moko. Au pesa bango conseil. Soki okoki opesa bato ya bongo conseil to bandika kana fude wata opesi conseil nyoko opesa fude wata te mutu na yebi te conseil ni na opesa na yebi na ngai te conseil ni nga na opesa ndeti yo muna no mutu te conseil ni na opesa mutu soko moni ende ko opesa moi conseil ça va mais nga na mona ete conseil na opesa na yebi ete. Merci oyebi ete eza ba propos na yo yami balé toki na Sankara d'écoute o bino nyoso bo landa ligne ti lelo soki olingo pesa Sankara d'écoute conseil o peseni te wana ave na nga domestique riche ayebi ke Fazer ye yo place azali bambote belevé na ko za kraka ezoya yo mo polo ba kono ko za kraka ezoya na kanga ba faux porte parole nyoso yo tinda ngai wana ave na nga Sankara d'écoute place azali bambote belé. Merci beaucoup. Alors Musaka lelo na BCB je suis totalement Musaka ko pesa Musaka conseil te wana baba vi na biso to ando tala bango lelo te place za bambote belé wana vi. Et pour terminer to kena Mark House lelo si to bi pesa Mark House conseil nyoko pesa
nga na pesa conseil nga linga bato babeta be ye na studio ko beta nete est-ce que nga na pesa conseil ni afo que ça y bato beta na studio ebo beta te ya ka se ni le beti so ndenge ni na kia beti fo aye ko la ya ka mingi ndeti biso ta ba vena biso ba walo base ba chef na nga zakalo ba chef na nga tele kunyanga si mariage da blindi fo ye ko la studio fo ye ko la ko linga te muta beta la ko na studio yo ya ka na sima o beta ka bongo te fo aye ko la non conseil na pesa ga yango wana aye bo beta na studio. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à tous nos abonnés. Balobi RD Congo Info to komema bango likolo na système clé boa to kotika bango teti na suka. Fazer na ebite mo bambote pour to clôturer émission na biso ya lelo. Sorozala mo batuna o yo lingo pesa bambote. Bazaku to telme belé. Oui na mo tamuke to tsika. Wa na pesi vela ngai si sa Schengen lumière ya Luanda bambote belé et puis na pesi vela nga no Charimbe c'est motema ya mer blanche na Suisse. Bango baké banki nga na bengi totana na zambongo liboso na pesi sandra mabila bambote vela nga gelor les banquiers motema ya etani ya mvula papa na tailora bambote belé place yo zali jina pambani yao yango fazer yango et puis na pesi yo mongo no gardi mu ya bambote tellement ebelé ezo mabila gauche magique jogo pharaon base Rwanda Saint-Valentin Jani Fongola papa na Messi Vani Katetolo Bougumestre Ngalema. Merci beaucoup Fazer Afali, merci à toi Reims Mouya Mabele derrière la caméra, merci à toi maman Milinze Mbana Londres motema ya tous pepele ya mbetolo balobi lokwa yo na monate obisanga toujours gradi Mouya Baksaka 13e apôtre na peshi vraiment bambote belé. Merci na Kabaka Bangu Chikuna les champions, merci à toi Glody Kuma Kuma ça c'est Nzambe ya Norvège. Donald Kachuva mon ami personnel balobi yo vraiment na batina comparé na nani pi na peshi yo ba bonne fête la ka mona bino basi na bosanité Niki la Maserati balobi mutuka munene grâce mbizi la sexy na peshi bino ba mbote ya trop babina bokata basi ko na bokata basi Vanessa le manoir na peshi yo ba mbote ngai Sarah la merveille bozé belé la patronne Niki Maserati Deborah Bombole na bilelo no boka basi ndebele Peter de Chanel na États-Unis na pesi ba mbote belé sifa petite quartier balobi moso aleki tabanagu mkusi atalo na pesi ba mbote belé Glody ba Fossette balobi moso ba Fossette na pesi vraiment ba mbote babi moi de la femme to bo rande basité na pesi mbote na Cynthia Ligodi balobi de courtes jambes bien chargé bien braqué na pesi ba mbote Dalida était celle la poupée du net basio vraiment on dirait moi de la femme on passe la rande pour na Dalida topo na Cynthia to batalika bango ba bino moto pesa ngo basi pour baso ba mériter ngo vraiment na pesi bino to ba mbote botala ke mission bo sepene mission ko Jacques Kabuya pasteur Gilles na pesi bino to ba mbote bolela gradi Mouya numéro ezawana ba suggestion na bino tozo zela ba commentaire na bino tozo zela sur Facebook betka gradi Mouya ibenge o mona ngai WhatsApp Viber imo nyosuka na numéro wana to beta masoloka ndenge ezalaka to kene bonka na système cleboa. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution
Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples.